Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, ezayanga bino se Rebecca. Na yeli susu liboso na bino pona kosolo, na bino peuple de Dieu, peuple de Sion, oza continuité ya message o na uti la bino, parce que omoni Bible, okoza lo bandi ko tanga Bible ka likambo moko, molimo bandi ko mema yo kende awa, omoni yango, mais tongo yo ko rassembler yango, omona ke, passage ka moko vexé moko ezakande na makambo ebele boy, mais na vidéo omona nyonso so tia otoko epe na na ndambu to 2 heures de temps olobela likambo ka moko, mais ba témoin baza ebele. Yango moni se Rebecca akataki bi vidéo, mais avec sagesse to silisi yango na partie wana po to clôturer vidéo wana ndenge to silisi, mais o ezali continuité ya kati ya maloba na Nzambe. Ezo kompane kaka choix oyo sala ya kolanda Yesu, ya ko privilégier Nzambe azala choix numéro 1 na motema na yo ke bato na mokili. Ndenge Nzambe azwa kolobela biso ke baboti mususu bazoteka bato, donc ba vendeur d'hommes bazali biso pe na tango na biso mope tozwi ba révélation liloba na Nzambe oyo pe ye kolakisa biso moko pe fongoli biso miso tomoni. Mais avant de continuer vidéo na biso par rapport à basenima obozwaka na vidéo botu kolanda, alors totika moment ona molimo mosanto benga kolo moko a soutenir biso Bible lobi na kozwa maloba na ngana kotia na monoko na bino toko loba maloba na Nzambe nde yango eza malamu. Na Rebecca na lobaka mingi, mais maloba nange kopesa vie te bomoi te, maloba kopesa vie pe bomoi, c'est la parole de Dieu to bondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa na pesi yo merci Nzambe na nguya nyonso, Nzamba motema malamu na komisio po salinga grâce oponinga parmi ba oyayo, o salinga ngolu na longwa la ténèbre na yana kati ya lumière, o salinga grâce ya koyeba liloba na yo nazaki ignorant, mokabelinga connaissance na Nzamba motema malamu, na pamboli yo Nzambo apesi biso mokolo ya sika o tomona te uta tobotama, oza malamu mingi o renouveler bonté, bonne santé kati na biso po tie maloba na yo pa na biso pe opesi bandeko libota kolo servante lisusu kolo parmi ba oyo azalaki na bango. Merci Seigneur ya monike na sengi grâce ngoluno ezali konanga molimo mosanto azala active azwa contrôle ya pièce o azwa contrôle na ngai kolo bombanga na makila na yo bana no bazala bapambwama na video o kolo Yesu Masiya pambola bango pe connaissance oyo Yesu esika na kati na bango kolo mwinda epela kati na bango badona bango pe esekwa kolo oyo yo tia kati na bango pe emata kolo bakokisa pe volonté nango e volonté na yo ata ezalaki étouffé kolo tikate lumière ya liloba na yo kolo Yesu Masiya ekota kuna engengisa bavi na bango bayeba pe tinda na bango o bayaki kosala na mokili po te ezala malamu tokokisa volonté na yo tobondeli bongo tolobi amen. Tika Nzamba bosanto abimisa oyo ezali kati na yo yo po olobela Nzambe abosanto Nzamba motema malamu aza malamu abongwani te lele même hier aujourd'hui éternellement wana ngana bino tozotanga makomi na Nzambe tozotanga parole de Dieu bofongola Bible na bino mama beka vandisi biso mingi na Matthieu 8 obima pe na Matthieu, mais Nzambe biso tozobondela aza Nzambe nguya azoloba nini parce que na yebisaki bino eza na bato mosusu bazoteya pena baza na population bato baolanda bango tellement ebele tellement foule bazolanda bango mais mateya na bango vraiment eza lokola likolo donc ezokende kotoucher connaissance humaine mais eza penda kotoucher esprit te po ebika te donc ezokoambale bato na kati na ignorance. Bible lobi vous connaîtra la vérité vous affranchira. Tozotanga na bino tokofongola na ba Bible na biso to bana na Jérémie tozotanga na bino na Jérémie 33:3 Bible ezoloba nini? Benga ngai pe na kopesa yo eyano na koyebisa yo basekele minene oyo yo oyebi te. Soki nyonso eza malamu nini okolo azobenga comme sekele nini oyo Nzambe azobenga comme mabombami biso toza na Nzambe oyo arevelaka biso makambo ezali caché. Nzambe abimisaka nyonso ezalaki na kuku abimisa yango na poisa
Alors nzambe o na biso azoloba tobelela ye ya koya mpe akoyanola biso mpe akopesa biso eyano. Alors nde toza boye tozotambola na makomi mpo te bino bososola ya solo okoki mpe kokutana na paster na bino ntango azoteya yango yeba ke papa azoteya likambo oyo eza ke tobeba te na haine, tobeba te na jalousie, tokozala jalousie ya mama te ata aza ndoki bible ezoloba na biso na Ezaïe boyokela bato motema mabe likunya te bozala mpe zuwa na bango te zwango na sens wana kozala na kanda na ye te aza para na yo amemaki yo 9 mois na libumu ozala na bolingo na ye mpe limbisa ye po kolo mpe alimbisaka yo ozomona bateya biso nde bongo me koloba te ke olobaka mama na yo aza ndoki me aza yango nzambe azoloba ke renard wana azoyebisa bayebisa Herode azobenga ye renard ebongo Jean Baptiste azali kobenga bato ba race de vipère donc eza na bato mosusu bazosala mayele ya mabe mpona kodétruire baninga alors bato wana baza baméchant futo ote bango au milieu de nous donc fongola bible na yo tokotanga na yo na Matthieu maloba na nzambe eloba mama Rebeka interprété moke me bible ye moko déjà aza kointerprété oyo alobaki na monoko ya basali na ye totangi na kombo na Yesu Masiya na Matthieu nakombana na Matthieu 10 32 Matthieu 10 32 naobana nano na 32 à 33 malgré tokozonga ka na Matthieu 10 mais tokozonga lisu mpenza nsima mpe toke lisu liboso donc tozosala boye tozoningana boye na kati ya Matthieu 10 mais tointerprété parce que yo ocomprendre natangi na kombo na Yesu omona mama Rebeka bandaki na 32 à 33 azongeli biso na 11 à 15 16 à 23 azongeli biso na 36 20 à 27 et 42 mais explication de écriture yango wana nde bateya amen totangi na kombo na Yesu Masiya na koningana mwa moke mais natie nde en ordre par rapport ya sujet oyo eza délicat na basenema oyo bino bozoyokaki papa bokola mama bokola lelo nde ntango okoli omoni ndoki aliaki yo to ntango ozalaki bomwana nde ntango komokolo akolia yo so bayebi baku biso tokima makambo biso tomona para na yo moko abwaki yo libanda ozotuna ye nakokende wapi naza na place ya okende te abibima ya ndako na nga ata loboya bibima bima ya ndako na nga binake mosala ntango na yo ozonga na kutu awa te ndeko na nga mpe abwakelo wapi na mboka mopaya ye paster wana abokwami na mama na bien na papa na ya bien na bandeko na malamu atangisi ye classe bien azosuka koteya mateya wana ndeti exemple mutu lokola nga aoteya nga bongo suko ndeko na onda akomi mutu mabe lelo nde olingi okabwana na ye mpo oyo oleka na nzela ongala leki te osomona alors yo ozwi réalité na olingi olatisa bato nyonso ntongo ozoteya nzambe luka batémoin na kati écriture teya bana na nzambe mpe na inspiration molimo mosantu parce que biso moko basali ya nzambe tokoki koya kocontredire te maloba na nzambe parce que botangi na video nauti kotiela bino bolanda parole de Dieu bien mpe botanga baverset na malamu biso tokoya kotelemela kolo te mpe tokoya koloba te kolo akosi mpo biso nde tokosaka ye akosaka te nyonso ya lobaka eza vérité biso nde tosengaka pardon nzambe asengaka pardon te nani akonseyaka ye konseye na ye nani akeli mokili oyo na lisungi ya motu te na nguya na ye moko asali biso bato arendre biso bacapable ya makambo ebele biso torendre capable na nini tokuta mokili ezala nzambe nde atia mokili alors biso bato nde tokenda na repentance kola asala repentance te banda asenga pardon motema ya motu ndenge asala wana eza regret ya comportement oyo bino bolakisi ye ozomona mais nyonso nzambe asali bible elobi eza bien biso bato nde tozobebisa omona na bafleur ya bato na balabala eya kitoko yo ozoleka okati fleur ya bato opusa ye mo moki obwaki yango fleur asali yo nini tosala yango mokolo natire atiki natire nde ezala bongo me yo ozoleka na molimo no akatakata okati yango ozwi yango obwaki yango liboso biso nde tosalaka repentance me nzambe asala repentance te alors motei ntango ozoya koteya tambola malamu na baécriture mpo ntango ozoya ozobimisa nde bosolo oyo ezali Yesu Masiya koteyaka te mpo bato baolanda bino ebele bwana ampleur boteya bato futilité ya makambo mokili oyo kotia biso lola te towana posa enseignement ya paradis
tofongoli match totangi na kombo na Yesu Masiya tango ebandi deja kopusana na bandaki na lobi na obanda bino wapi na 32 tosuki na 33 après to interpréter to continuer. Moto nyonso oyo akondima ngai na miso ya bato ngai pe nakondima ye na miso ya tata na ngai ya likolo. Kasi oyo akowanga na ngai na miso ya bato ngai pe nakowanga na ye na miso ya tata na ngai ya likolo. Verset oyo so mutu pe atali okabwa azomona ngo eza na rapport te na ndenge tokabwanaka na bapara na biso. Abi bongo siko makambo wana oyo otangi wana eza na rapport nini na nde balobi ke koboya bandeko na biso te. Ça veut dire awa Nzambe a Jérémie 33:3 a révélé biso awa nini eza na bato bawanga na Nzambe na mokili oyo bazali. Eza na bato baboya Nzambe na mokili oyo bazali. Balingaka ete bawanga na ye. Bandimaka ta misala sala te. Balingaka ta ye te. Bato wana bawanga ni Nzambe. Siko oyebisanga bato wana baza wapi. Soki biso nyonso na mokili oyo toza ba être humain. Alors mutu ayebi motema mutu asondaka mitema bato. Soki aye ko revelo bon so ebimi siko papa na bino mama na bino nana yebaki na kati ya bato wana Jonas nde mutu omema malheur. Jonas so azaka prophète po mema bénédiction koto mususu côté l'ombre na ye yaya aopesa malheur tempête etelemi. C'est un enseignement. Alors bazwa Jonas fu babwaka ye po bango babika. Eza na ba porte malheur na ba famille pe bazali bandeko nanga. Bango bakenda ko solo babanga cimetière te. Yaya yo butuka bo ba biso ke cimetière nde onko banga mais ya kenda yango ya lokola kikoso. Azo kota ngo lokwa mto akota douche nchoka ke cimetière na butu. Ebale munene ya mozindo mutako kochola ya ndenga katango. Tu peux pas imaginer. Bato wana bazali bawanga na Nzambe. Nguya Nzambe baluka koyeba pe mayela Nzambe te. Puissance ne na bikriti bazate. Bazali bato wana. Alors so etombe ndeko na yo olobani. Totanga makomi na Nzambe na kombo na Yesu Masiya ka na Matthieu 10 na tangeli bino na rebisa bino na ozonga sima erezo pusana na tanga na 11:15 na tangi na kombo na Yesu Masiya. Soki bomo Seigneur rendre capable na tangela bano makomi. Soki bo komi na mboka moko ya monene to ya mukie boluka te boluka bien pe botange moto ya malamu pe bofanda epai na yeti mokolo bokolongwa na mboka yango. Soki bokomi na mboka moko boluka bato ya malamu seke bato ya mabe pe bazalaka. Tango ozoteya bato yeba ke toza na mokilo bato ya malamu baza bato ya mabe bazali. Bato baponi Yesu baza bato pe balandi munguna bazali nde ba ange o batikali na Nzambe baza ba ange o balanda Satan bazali. Na ba famille za bato na libota na biso balanda Yesu baza ba pe baboyi Yesu baza balobaka nde boye te bakosaka Seigneur Seigneur mais Nzambe Jérémie 33:3 enda yaka ko révéler biso mitema po enda yebi mitema zo yebisa Samuel kuna na 1 Samuel azoyebisa Samuel nga natalaka motema ye nde mutu azosonde mitema na bango ayebo eza kati na biso azo révéler biso soki bokomi na ndako moko bopesa mbote kotanga esalanga mutu pasi bopesa mbote na boboto nyonso soki bato ya ndako wana bazali malamu osoka bato ya ndako wana so bazali malamu bakozwa boboto likolo na bino kasi soki bazali malamu te bakozwa eloko te na ndako bato ya malamu bazali bato ya malamu pe te basalaka. Alors to Nzambe azoloba soki natindi bino esika ne toza boye touta na éternité tozonga na éternité ndenge touta lola boye kola tindi biso na mokili outi na libu oye na libuma mama botami famille na bino so bayambi yo malamu bapambwami so bayambi yo mabe moye bapambwama eza te par rapport à air comme eza suite video eza mokuse na sauté yo silisa yango de 11 à 15
na bandana de 16 à 23 po tosala video mokusi me yo tanga boyoka malamu natindi bino lokola bameme na kati ya bankoi. Bakoi wana omona koi te, esprit ya nkoi nde eza kati ya motu. Yango wana bozala mayele lokola nyoka. Pe bozala bato ya kimia. Bango bazalaka bato ya mobulu. Lokola ba pigeon. Bokeba na bato bokomema bino epai ya bazuzi pe bakobeta bino fimbu na bandako na bango. Ndeti babiso tozwa bakuna bandako na bango so bakobela batension tozwa batension papa teyaka bien. Teyaka bien. Nga pe nazoduka pe natanga bien mpo nazokangama mingi papa. Oh Yesu sunga ngai. Likolo na ngai bako banda komema bino bipai ya batambwisi ya bavile pe bakonzi ya bikolo po boyebisa bango sango na ngai. Boye bato oyo bayebi Nzambe te bakoyoka yango. Bongo tango bakomema bino bobanga te mpona makambo bosengeli koloba. Tango wana makambo ya koloba ekobima yango moko. Po Nzambe azala kati na biso ye moko koloba. To Nzambe azoloba awa na bato bayebi ye te. Eza na bato bayebi Nzambe te bazalaka. Sikoyo boyebisa nga na mokili oyo to moto alingi koyeba Nzambe te to ayebi Nzambe te ayebi nani. Tozaka na mokili oyo bandeko na nga tozokamba maka na ba maître mibale. Le prince de ce monde na le roi des rois. Jésus de Nazareth, notre maître. Alors soki mwana na Nzambe o azakati na biso na nzela molimo mosantu yeso muta okamba te nani siko azokamba yo nani siko azomema yo na banzela. Alors bato bazali mutu aza na kati ne na molimo ya nkoi molimo ya kopasola bato ya kodevore bato ya koteka bato nde toti koloba na video wana bazalaka. Siko yebisanga soki siko ebimi papa to bibi mama bino to bibi yana bino to bibi noko to bibi cousin to bibi cousine yebisanga zala prudent. Tozalaka prudent te tozozo ba secret na biso bandeko na nga bandoto a bien ba promesse tozoyebisa bango mpa bato ya mabe lelo oyo ekomi susu yo bunda kolo deja pesaki yo auction Nzambe deja liberaki force kati na osamso yo moko ketereka yango pa Delila. Bato lokola ba Delila bazali nazoyebisa bino basi lokola ba Delila mibali na esprit ya Delila bazali. Yo moko bimi na famille oyo koyebisa secret na yo azwi secret le wana kebisa na famille mwana bino ayebisinga eloko boye zela kitambala bandeko na ngai ndeko na bino midela lukaka ya nakangi makasi nde eza bo ezozwaka mutu peuple de Sion tika Nzambe apambola bino bosisa avec chien bosisa naza posa sa video moke mais bino bosisa avec chien na pesa bino na suka ya video nalobela bino nanu 26 na oteya bino moke me mpona conclure mpona pesa bino bavexe mpo bomona ke ntango bato baoteya biso toyebaka oyo aza wapi eske acomprendre vexe azoteya biso bokoma okanga bateya lokuta vexe moko omona ngo tala makambo ta banda nazwaki na video wana ta ndenge ezokite bongo ndi bokoyeba liloba na Nzambe bien mpe boyeba kodefendre papa na bino totanga nanu 26 toaka na Matthieu 10 na oyebisa bino bapassage ni tosimbi na tosimbi te mais nga nazo sauter mpo eza video bino bosilisa na opesa bino botanga yango bien mpo bocomprendre parce que eza suite ya video oyo bino bouti otala wana oyo mama Sera asalaki nde nazwaki Jérémie 6 na ye wana nake nango molai oyo bozomona oti tozokita awa mpo te bozwa kaka baargument to moto oyo te bino nini fo oyeba ke pense na mpe likanisi na eza nini tozonga kuna bakanga biso
au filet te ba famille comment ko coopérer na ba pasteur mwana na biso asambela à l'église na bino kombo na etel aza mondimi na yo ya solo bolingini tolingi boy soki ekomela yo te botuna bato mosusu bakomela bino na commentaire wana mama Rebecca olobi eza solo bafamille bakoma okopere na bato bozala mayele donc totangi na kombo na espo tosisa video na biso ya natangi 26 na 26 baloba nini bible ezoba nini na 26 Matthieu eza 10 ans 26 elobi nini à 27 yango wana bo banga bato te mokolo ezali makambo nyonso oyo ebombama ekomonana polele nzamba Jérémie 33:3 alakaki bino alobi akobimisa makambo nyonso ebombamaki na polele pe makambo ya sekele ekoyebana oyo nazali koloba na bino na molili oyo nazali koloba na bino na molili bo loba yango na miso pe oyo ezali koloba na bino na basekele botambola na babalabala po bosakola yango makambo ezalaki ya kobombama koloba bya obimisa ngo polele oyo ezalaki na kolobama na molili bokoloba ngo bokobimisa ngo na miso ya bato donc bokotambola kutu na babalabala mpona koloba ngo ça veut dire ndeti bato dénoncer le mal nga na libota na biso mokomosu kolo azoyebisa ngai yaka esprit na ngai ebimi ememi ngai na nsima ndako ya nzambe nzambe amemi ngai na nsima ndako kuna na nsima ndako abandi osala vection oyo ezalaki na kuku na obimisa ngo na polele bimoni awa nga bien bakunda mabala mama bino bomonika libota célibe lata famille abi awa bakunda mabala libala eloko malamu eza eloko ya nzambe bango bakamati yango batie na kati ya nzungu soki mpe marmiti bakenda kokunda na sa mabele na mabele tokundaka bato mpo bauta mabele bakozonga mabele bango bakundaka mabele bato te bakoma kokunda na biloko eza comme bénédiction kola pesa biso comme les restes tant tozo hérité bokonza likolo oyo kolanda biso les restes na yaya bakamati les restes na biso bake kokundango bakundi libala namona pusinga pembe na sanjete abi awo bakunda mayele o mama Rebecca zo yekola kotangela biso na TV yaya na wuche sika bakundaki mayele botika ya nzamba senga ngolo na singolu ya kokutala na mokonzi qui est le roi des rois Jésus de Nazareth yaya bakunda mayele esika nga na wuti bakunda mayele bao sélectionner mutu na bango bosala eke atanga azala mutu akokundaka bato na famille mais bawana nyonso ya basabote soko wana Yesu to akomisa mayele nokula ya botika na tangata na lingala na bandi ndekola obimisa ngamba malembe les réparateurs de brèches salinga grâce abimoni awa bakunda mayele bakundi na libala po batika ta bato bazala na mayele batanga baklasse bazala bato bino bokamwake mutu mokolo boye ayebi otanga te ayebi oloba français te bino ko français bomona mayele mais eza mpe mayele koko azala mayele atangi Rebecca yo ayebi oloba français te oyo contredit bato bayebi oloba français eza mayele na bango bauti na famille oyo bakundaka mayele te yango pase komélange nyonso te esika biso tozala bakunda mayele na bafamille biso toutaki soki nguya na nzambe te me tokoteya te oteya ndeni fotanga fukola sosolisa yo alors mayele apesaki bakapasité famille na bino bakekundango bakundi libala bakundi mayele siko ozokende omona obali yo ozokanisa obali non vrai mariage bakunda oyo ozobala wana maskara ya ti obala wana okota wana oyebaka yo yaki kobala oyaka kobota mosala oyo osala ya kobokola bana ya kochange bango bakushe bakola bake classe non apa le reste oyo ozwi wana volonté papa na yo ebombama kati no bafinango bakundango lukango eza te mama Rebecca aloba ete nga na lobi na yo
bakunda mabala. Alors fo luka nzambe po obala obonga oyeba kotanga. Kusomona yango mona nalingaka kaka force kotanga yaya po nzambe aloba allez continuer molimo pas rendre nga capable na sauter natangela bino 42 tosilisa 42 za nsima tosilisa na kombo na Yesu. Nalobi na bino ya solo moto oyo ayambi ata mwana moke po azali moyekoli na ngai pe apesi ye kopo ya mai ya malili akozanga lifuta te. Amoni mama bikani azobundana akozanga lifuta te. Yo sikona mayele kola pesa yo wana ozoluba tenga neza boye futa simbaka papa boye etali yo. Yo kasko ongana na biso balobi awa soki mutu ayambi ata bebe okola tindi na mokili mwana moke ayambi lokola mosali po njoka na kati ya mutu volonté ya nzambe ezalaka na kati ya mutu wana. Yo ozomona na boti mwana na kati ya mwana oyo boti plan nzambe eza na kati wana. Mais soki oyambi ye lokola mosali lokola mwana te me lokola mosali na nzambe na mokili ozwi mai ya malili yo mama oyambi ata na mai ya malili akitya motema nzela ezalaki molai pendant 9 mois ya moninga na libumu voyage avaki na ofrene me yo oyambi na kimia na boboto pesi mai ya malili nzambe alobi okozanga lifuta te yango asengaka tobokola bana na batoli ya nzambe po te eloko ya nzambe eza kati na bango ekufa te ezala donc elala te et toujours ezalaka active na maloba ya nzambe oyo toyi kokuta na mokili. Yo lobi bongo te ngai kaka ndenge ozobota mwana ubieka nde oyebi aza na zemi tanga azobima mama butu wana beba bato awuti mobembo balobi bopesa ye mai ya malili boyambe na mai ya malili yo butu wana omemi mwana na butu obimisi esprit na ye ozwi musuni balobaki mai yo ke kozwa musuni olesi beba bato babebe bayango bona bato musu eloko mo ekangami nga na mongongo aza bebe balobaki yamba ye na mai ya malili yo ke pesa ye musuni kolo na ye moko ayebi ye asali ayebi ki aza fragile pesa ye mai ya malili donc mai ekiti motema yamba ye na mai yaya okomolesa mwana misuni lobi mwana wana opesi ye pusu ya nguba balobaki mai yoka mai wana nde oyokaki pesa ye mai yobi te mpo aninga na pesa ye mai donc olingo olakisaka yo oleki nzambe na boboto po ani mwana oyo napieka mai opesi ye pusu ya nguba opesi ye mapapu opesi ye avion oke kolakisa bokonza molili okoma opesi musuni opesi ye pasola donc mwana bebe akomosala makambo ya somo misho ayaki nango mama oyo egare mwana bato nzela mama Rebeka bongo esenema ngo ekomi susu ya boye bongo balesa bala babebe kindoki ndenge babo biso tobiki na liwa ndenge nini kai bato wana po bayamba biso na mai ya malili abwakeli yo na mauvais sort molimo ya mobulu ya mibali dès le bas âge babwakeli yo na molimo ya bacancer ozala parpille na vie babwakeli yo na loyenge babwakeli yo molimo ya koswana bakotisi yo molimo ya bitumba ya kotonga nazalaki obunda yo otelema te ozomona me baloba na bango bayamba biso kaka na mai ya malili mpe Efesie 6 ezoyebisa bango babokola biso kaka na batoli ya nzambe eza ka Efesie 6 te eza na passage mosusu na bosani chapitre nini vexe me nini oyo tobengaka nini soki matie toloba nini place bible ezali chapitre eza oyo totanga yango oyo totanga yango chapitre ozomona nzambe abi baboko ya biso na batoli ya nzambe te bamema biso na baplan oyo ezala ya nzambe te lelo so otali biso koto tosala repentance omona nzambe alobi na yo na Ezaïe masumu na yo elimbisami siko otelema gloire na nga siko eparaître liboso na yo ngenga eyo ozomona kaka eske elimbisami mpenza ya solo po yo moko masumu oyo osala ozondima te balimbisi yo Dieu pardonne tout yango wana tosilisi makomi na biso avant napesa bino yo moto masumu yo moto osala mpe makambo wana nzambe alobi na nga natangela bino Joël 2 atiaki ngango akere ntango nazotanga ezalaki to prévu tomona bongisaki yango te
me na lukango na tangela bino na nyonso wana na mabe oyo kola azoteya biso ba parents biso ba mama biso ba yaya biso ba frère biso ba sœur biso ba noko biso ba mama leki biso ba tata mwasi biso ba mama kulutu biso tobengaka bango nani na français ba tante biso ba tante biso ba mami na anglais daddy papa na anglais mami ba mami iboyoka okolo alobi na biso na suka anglais obeka lingala okoka te soki okende anglais nini nzambe azoloba na biso na suka nzambe alobi boye na Joël 2 na ntangi na 12 na nkombo na Yesu Masiya na biso nyonso oyo twana mokili ekolo alobi nini Yawe alobi ata sikoyo ntango ezali nanu mpo bokoka kozongela ngai na motema moko bomilalisa nzala bolela mpe bobondela ngai wana nasimbi mpo eza nzambe aza kati na ngai bobondela ngai bopasola bobele bilamba na bino te kasi boyoka mawa mpe bobongola mitema na bino ya solo bozongela Yawe nzambe na bino ye alingaka bato mpe ayokelaka bango mawa asilikaka noki te mpe atonda na motema malamu mpe azali motema malamu kolenga te bongo te nakangami koleka apesaka bato etumbu ya libela te ntango mosusu akobongola makanisi mpe akotondisa bino na bolamu bongo bokoka komemela ye mabonza ezala ya ble to ya vino to ya mafuta na nyonso biso tolobi quelque soit état d'âme ya mutu nga Rebeka nasala oyo Joël po ani na bandai ko se sentir culpabilité parce qu'il y a avortement culpabilité ya impudicité balobi to bala vierge balobi to ke koyeba makambo wana basekele wana na ndako ya libala biso to détourner to boyaki to salu esepelisaki mitema na biso me ngande ko na bino po bomona nga liboso na bino na te ya sango malamu nasalaki oyo yango moni ke nzambe alobi bolakisa baninga nde bino bosali po bango mpe basala ni babika yango moni ke nga mpe naye kolakisa bino nde nasalaki nzambe mpe ameminga awa na nyonso nauti koloba kuna nasukaki me na nyonso wana nzambe alobi akoki kobongola makanisi na ye mpe motema na ye mpona nini akangelaka bato kanda ya libela te quelque chose soki ozomona ke nga nasali mabe mingi mama to mosusu yo ozoloba mabe mingi wana nga to mosusu nazalaki ndoki te nabomi bato na butu te na ndengaki ndoki me na moto abomi na butu na moto abomi na moi mama basalika mosala moko ye mpe abomaki na butu yo mpo oza na motema koboma na moi ata kindoki osimbaki kindoki to pumbwe me motema ya acte oyo okangi makasi oke kolongola zemi oboma ama mutu yo na okoli boye okomi mpe okoki ozala mama mpo okosevoir alors ye mpe ye mission na ye babi yambai na maya malili nga mpe nazongelaka nga moma te eza babi soki avonongola poti na liso ya motu longola payo eza kati na bino moko alors mate ezalaka bino te ezalaka bino na biso alors ngai mpe nasalaki boye mpo na bika alors to tobetaka batémoignage na bino mpo toyebisa bino ke zala na makasi ya kozongela nzambe molili ekanga yo te mabe ekanga yo te ndenge biso mpe mabe ekangaki biso ekobo tobande kosepela nango toyoka yango bien me eza nde nzela liwa eza kitoko me eza nzela liwa mpona koteya bino te nalobi ezala mabe nakosi me ezalaka bien mpo eza makambo ya malamu nyonso nzambe asali eza bien me soki ozosalela yango
selon plan ya nzambe te, selon mabongisi ya nzambe te, yaya ta kitoko nango ebebi. Ozomona ata malamu na yango ebebi, okoko ozala ozosala ekobo na ndako ya libala na mobali, bobalana te, bosangani, bovai na ekobo, bino bolobi nini tozalaka na ndako, nazala na ndako ya libala na ngai ya mobali na ngai, me nzambe asangisa bino te, bobalana te na miso ya bato ya miso ya nzambe, me boza ensemble. Kozala ensemble nzambe alinga tozala ensemble, me na kati ya ensemble wana tosali ekobo na mobali, toboti mwana aza lipamboli na nzambe, me tozozwa lokola na plan nzambe te, to alokwa libanda plan nzambe, tozwa bolamu nzambe na plan na nzambe te. Donc il faut tobima na kati ya masumu, tosala repentance, bolamu wana oya nzambe ekomela biso pe lipamboli, po wana ekomeli biso kwa malédiction, tobika na lokwa na malédiction na voix moyibi, tozoyiba bana pankolo, tozobota komi bana mena ekobo zoyiba kota na porte na droiture na droit chemin, okoti na ekuke, osengi nzambe apesi yo, ezaleli yo pe malamu, na ye pe esika moto apesi yo aza pe na esengo. Me ntango ozosala ngo na ndenge mabe, eza mabe, ekomema yo na lufelu, me eza makambo nzambe moto asalaki yango, me yo ozosala yango na ndenge nini? Ozomona me kolo alobi akangaka kanda na ya omelaka te na kanda, tozongela ye, topasola mitema, la repentance sincère sauve, esauvaka bandeko na ngai, ebikisaka. Tala nzambe ndenge achange ngai, tala ndenge nzambe akomisi ngai, tala nde nakomolata bakitamba nazalaki na nga na babiloko ya bajezabel, nazolala butu bazolanda nga ndoto mpo na biloko na bango na tie na mutu, pesa biso kasi biloko na biso kasi ko molingi te. Mama ekomi bamesho nga nazali koteka, bato bakoma bamilimo ya kosenga ngango na molimo. Donc na renosaki na ona nga na kabwana nango boye physique, njoka foka bwana nango spirituel. Bandeko na ngai, les choses spirituelles, faut zala mutu molimo, faut comprendre nango. Yango wana soko oza na kati ya makambo wana, ndeko na ngata bazoteya yo, oza ble. Me nzambe abomo amemela bino pole pe connaissance, bolanda biso, bodepouye. Osomone na video moko na ute kosala ava oyo botali o deja eza en ligne, kuna ona lobelaki ke natiaki teme nzoto malili kokufa na kosekwa. Omoni tant tobeta témoignage na biso, eza lokwa tozongi na nsima, parce que na micho tozoteya deja. Tant na oyo na témoignage mpona olelisa mwana nzambe, eza lokwa nazongi nsima, po eza makambo esalamelanga. Alors na makambo esalamelanga na koloba kaka oyo ezalaki na ta wana, na ko ajouter o nzambe na nga bakiseli nga ndete sikoyo te, ndete akoloba na te Rebeka te Ezekiel. Nga siko nakende kozwa Ezekiel oyo na ezonga nango na nsima, na kocha na témoignage wana esika liloba nde ezalaki te wana to na obeta likambo na fo ezalaka ya bongo nde nzambe alobaki. Me na bato mosusu baza na connaissance, eza bapaster mosusu bazana mpona kocontredire baninga mpe bakomprena makambo mali. Yango mama Rebeka landaka maloba na ye mpona koexplike malamu. Na video wana na bitongo nzamba bande kosala nga reproche tika kindumba tika muyibi, ayebisaki ngai te ke oza mosali na nga. To musukolo bongo kutana na nzambe, nzamba lobi toza mosali na ndeni okomisiko mosali na ye. Omoni bato bazala bongo. Atikali ka wana. Njoka no wana bateyi yo nanu. Kende sala repentance, repentoi koma koluka nzambe, nzamba yo revele osko mabomba minaye. Après ezwaki batango nde nzamba ki ko apparaître sko ye moko lisusu ni ba ange ye moko na ba disciple na ebulandi na témoignage mususu sko. Kuna nde sika nzamba lobi nanga ngande mutu na bengi yo. Ozomona ngai mutu na bengi yo. Pierre ayebisi ngai kombo mususu bobengaki wana eza kombo na ite. Na lamuka na kombo yango te na betelaka bino. Après ça ayebisi ngai te likambo mususu. Ayesu ko apparaître lisusu moni tokoko osangisa makambo te ozoloba makambo ozowela oconvaincre banani. Me nalingana landa bino mpona bapense ya bato za moni bongo alobi awa nzambe ayebisaki ete ke oza mosani, ayokaki pa paster pa baprofete, me nzambe moko alobi na ye te, me baprofete nde balobi na ye ya lande te bongo te. On mélange pas les choses. Nazaka koyoka ngo me na bando sala ya nzambe te, me kuna pa nzambe akaboli nga nde na mabe azongisi nga na zungolu ya kosala repentance na changer voix na nga pe nzela na nga. Après na ekokuta nini lisusu kolo asenga grâce na molimo na bimi na kutana na ye tout solola.
nde namonaki nazalaki siko nga moko te tozalaki plusieurs bato nouvelle génération bwande kozela nga mpe nalobaka naza na kati ya bato wana na bino bozala mayele mpo monguna mpe obimisa baoya ye me bolandaka basenima na lito ya lola na kati wana nde eske nzambe azoyebisa biso nyonso deja alobi ni pa na nga moko te na nga moko na molimo na nga moko alobi na nga ni nga mutu nabengi yo ozomona aponi nga me na moma ya mission ntango azotinda biso mission dans le monde azwi molimo na nga me mokolo wana nazalaki nga moko te nazalaki na bato ebele bolandaka bien témoignage ya Sœur Rebecca nzambe esika azoloba bozwa kombo na nga bokotisa ngo partout même esika okombo na nga ekotaki te bokotisa kombo na nga ça veut dire boloba liloba na nzambe etemi déjà bisika nyonso mokili mobimba bino nde bointerprète la parole de Dieu mais na explication okola kopesa nga mwana ye ntongo okola azoba bokotisa kombo na nga na bisika ekotaki te ça veut dire même ata pa moto oyo nana ndimeli nga te bokotisa kombo na nga andimela nga boteya ye ti bolonga ye bokonvaincre ye bolongole na mabe boya na ye na malamu wana bokotisi kombo ya nzambe na esika ekota te donc ye ayoka maboya kokotisa na motema alors biso tokotisa kombo yango nayebisa bino ke nzambe alobi na ngai na nzela na Rebeka bamama ebele bakobongola mitema mpe bakokota lola na nzela na yo yango nalobaki mission na ngai eza ya repentance totambola nde nzambe atambwisa biso nazowela eloko te me nabombi nzambe mpe abombi bino bolamu mpa na nga mpe na baprojet malamu nalakisi nzambe oyo nzambe akokovalide mpona intere na bino mpo nzambe andimaka ya malamu mpona intere ya bana na ye osomona eloko tozosala na kati ya sha nzambe mekolo mpe azotala oyo oza nango oyo okomema na libota na ye oyo ya malamu yango nzambe asungaka atiaka loboko na ye ekende liboso ya mabe kolo alongolaka yango ozomona na silisi émission na ngai yango nazongeli bino on peut pas mélanger tout tozowela te mpona oconvaincre bino molimo mosantu aza kati na biso akati na bino aoconvaincre bino mama Rebeka aza ya nzambe to aza ya nzambe te molimo nda koloba na esika na biso be biso tokoko welaka te bana na nzambe bozwa nimero na nga bana na nzambe nzambe atindi nga bana na mélangeaka makambo bino moko boyebaki oyo aza mwana ndeko na biso boyambanga na boboto ndenge kola lobi donc bomemanga na kobitumba te na kosona te bandeko na ngai bopesa ndeko na bino mai ya malili nzambe alobi yango na liloba na ye yo omona sikoyo yo moto amabe aloba ye mai ya malili yo ozwi mai ya malili te otyele oyo mosusu na bibongo te nalobi selon la parole oyo eza selon la parole te esalama te na kombo na Yesu Masiya totangaki Jérémie 33:3 totangaki Matthieu 10:32 à 33 tozongaki nsima lisusu na Matthieu 10:11 à 15 16 à 23 et tosotaki na 26 à 27 tosilisi na 42 na Matthieu esika oyo nzambe azoninga toyamba babebe to basali na ye na kimia na boboto ata mai ya malili sasifi alors tobakisa eloko mosusu te bamama tobokola bana malamu nzambe na motema malamu na bolingo mpo alakisa peuple na ye ke alingi bango mingi nde abakiseli biso Joël parce que mama Rebeka abongisaki yango nayebisi bino abakiseli biso Joël de tanga yango monake nzambe aza motema malamu natangeli bino Joël de bobanda na 12 nde bokita parce que na bosani place tosukaki bokita bomona bolingo ya nzambe oyo ye apropose bino comme bana na ye nzambe motema malamu apambola bino mama Rebeka alingi bino mingi bacommentaire nafungolaki eza wana tozongaki mwa moke nsima mpo tobondela makasi yango moni WhatsApp ya mama Rebeka eza na ya kokangama mpona makambo ekomelaki mama Rebeka mikotisa nao na profondeur mpona yela bino eloko ya motuya nasalaki makasi mpona koluka solution mpona commentaire baoyo nao bayebi te commentaire efungwamaki ntongo oyo ozokomante tala ozokomante kokomante kaka te mpo oyo okomante mabe me tala na motema na yo bimisa Yesu Masiya kati na yo tia commentaire wana mpona commentaire ne mpe